Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kaka dengenga na bino to sola kamikolo sur l'émission. Nous voulons savoir 100% catch congolais. Bokoko yamboka na biso. Tintirinti nde nini? Tintirinti eza na ngoka bokoko. O basala ka Congo bololo, basala ka tangawisi, basala ba osaka bokoko. Muto pe azola kisabatu nanya yibaki loko osaka bokoko. Muto pe oya tretaka pe mbasu asala kaka bokoko. Donc bokoko en général depuis tout le bien awa. Oyo mama soki nani wana bokoko. O ngande soki suni ni wana nga yo bokoko. Ngai pe kingandi ngaka kandi bokoko. Donc bakache pe basala bokoko. Donc so stona kati ya monza bokoko. Yango to lobelaka bokoko. Naboyi na ngai bino nyonso bata bokoko ya mboka oyo bokanga nga bobete nga boboma ngai nakufa bokunda na seke ya te mwana 2 ans pamba tenga champion local nazaka molai te na mokuse makasi yo na biyo toza omona ngolo baka champion local za mbinge amulai te pake na munene na bandi émission na nga mais vous savez émission na pesa mbote sky ba oyo basala ke émission oyo efifo ndenge bozo mona ngoleka awa lokola vie na nga Prosper bakine mwana Dallas atongo ba caméra kitoko oto tasela awa eza yenda tindaka yango pe na bosete vie kitola de ça kokoto zali vie kitola mwana Belgique atongo tonobi vie Prosper bakine siki na bi una na Dallas donc tel père telle fille Chanel bakine tel père telle fille Chanel bakine komba OST Pelisi ekirigo mobima bana bichingo bila ekirigo mais c'est Paul mwana pota tongo ai na bosanité koloba vraiment mingi et c'est Pelisi président Doudou Tessi Douglas Tessi mwana ya pota tongo babi Sierra Leone donc yonde mokonzi pe na bandi émission ko bake nayaki wapi nayaki na njili lelo lisusu botuni ngo bi champion local Nicolas linjili mingi nazo kota nazalaki na cimetière nakindaki na manjili na uti ko kende na 6 na zongi lelo na ye na Matisu tina 11 ai nabi ke metro bo monede ya info na kata chaîne na biso metro zongele po na makambo asalaki elekela biso batu toki mambalo bisi biso elekela biso ndeto esika les jeunes maîtres bote les jeunes maîtres bote champion local oyebi ke les jeunes maîtres toi qui fait douce mais na ki douceur na yo opesa batu somo na TV batu baya bayebisanga baya balande mission baya awa bazo ba solution ya sakana te yango leo na yeko tu na yo lisu na yeba mais malgré wana nga raison de ko banga TV ndi la douce mais to oyi to lisu ozaka kabongo za mandenge na nga mama ndenge ma ndenge na ko ngana et spiritualité c'est nga ko za calme ko douce ko za mai les jeunes maîtres obi olobi lo mo important bi spiritualité et c'est nga ko za kimia douce mai mais to mona maître muso ma maître banda pana kina ba boki maître obi lo baloba de to ba wana ba fo ba maître non et baka spiritualité za yaka mutu yaka ndenge na façon musu swaza mutu moko bwa linga ba ki ambiance esprit opé azuté ambiance wana bazo convaincre makambo biso so toujours c'est basé vraiment toujours na base vraiment ya mutu pour que mutu va se retrouver c'est biso pe na biso pe am na biso et de la toujours fort et de la toujours les jeunes maîtres bato conseiller nini ezobangisa bougie ezobangisa chaque fois que na di boso no na ko ndie eza rouge ndie esa parce que on pousser ngo mu kebo ete po na banga bougie no banga te bougie za li boso na yo parce que zo éclairer makambo to sala c'est na tout za na mwinda banga bougie te ka bougie ma obeka ke non et mon ami se ne mokiliza mais tenga poussa mon kilo pas mais to continue l'émission mais na banga ngo na magondi c'est que na pousser le comment poussa mon mukye kuna me et mon maître beau le bougie c'est comme isusu bougie makambo beta maboko maître spiritualité maître to continue siko opusi bougie liboso mais pourquoi kaka ba bougie ba rouge ba couleur
tout justement les deux hommes journée mon va bouillir SMO les journée mon bouillir SMO parce que journée à l'élo oya oya yo na sima mkongo na yo na ti ko sala mobiki ma so mo to ni bouillir ba me de comme amisi na ti ko sala livraison mo bouillir indien kaka na sima mkongo na yo ya valise manger o esenga ki ba bougie ya rouge pour la cérémonie nyonso wana ezala ma taxe vraiment. Mais autant kombo indiete wana makamna bino na lingite otanga ekomo atanga makambo boya saka na lingi makambo wana ti awa maître to betano lisolo muke maître les jeunes maîtres outa iko sala émission na biso awa et l'équipe format ba mois et belé je crois ba mbula ou bien mois je crois bien un mois au ça qui émission écartonné na chaîne na biso tellement mingi obimisi saki ya mbongo côté saki za vide donc émission ana et pata na dimension bat baya basala misala awa babenganga ba confirmant ba misala na bango maître na lingi lelo toza mulai mingi te na lingi oyo mika ko expliquer biso à part ba multiplication ba misala nini osala est-ce ça ça peut bokoko vraiment bokoko oui à part d'abord financement moi de multiplication que tout ensemble na ngo tout ensemble na ngo à part financement na beaucoup kozali na sali sakanga ya PC sali sakaso ba video mbasu ba video PC ba video nzoko yo pe mutu oza pe na poso bwa la pe mutu to ye au mona ngo et que ne fait pas mutu na oh de mettre ba yo ko bwa kila ba ouais tant que traiter ça que fait fona pesa yango pe que ne fait pas ya ba et ça te que na pesa ngo na sentiment na ngai izani na mutu oyo ndeso ko sali mutu mabe selon mutu ayelo musala bika non musala na na posa ile ko ani on fait sa chance yango donc maître a bwa kila ba maladie beaucoup sikoyo maître soki mutu ana kanyeti baka oyezaka mobali na ye banyoko mina ye après mutu mo boya beti coup d'état ça na besoin à récupérer mobali wana to pe mwasi na ye anyoko magina ye na pasi ba beti coup d'état besoin récupérer mwasi wana ouais pona baka wana baka ya amour so wana na salaka ya amour il le bateke na salaka oyo kaka le ngai ezande yo no muntu be client de soko proposer selon idée na yo musala na yo bino na bolingo na ngana za na posa ya bolingo itambola boye ko pe bon ka diriger pe na ndenge pe oyo itambola selon yo ezate ke ngameta na ngana force yo non c'est pas ça il y a des posa ya mutema na yo wa bito obeti kokoko tombo fungole na yo ndeko ti de makamboka ezaka na bible yango pe bino oh beta porte mutema na kokoko au fungole la porte aïe donc oui je m'appelle Maboko de moi makam na bango maître te beto bisolo muke ya bokoko maître ozaki bokoko wapi au juste vraiment bisolo oyo tunaka mosusu tando so émission kaka bokoko na ngana loba bien na zango na age bo mwana vraiment oui obetele ngali so je me rappelle mwana wa mama bazala initié par ça bo mwana tina koli na ouais, c'est pas dire que non, na zongo na ki mukolo, akoti singa na doctrement ou non. Faut que singa ozo ndana ki bomona mukie, bandida ko zongo ti mukolo oza na linya na ngo. Lokola so betangili so là tout ya mettre depuis obandi musala oyo. Est-ce que ça na musala moda o sala oyo compliqué yo pe o santo bi musala oyo compliqué na tâche boy boy. Non, vraiment parce que na musala ba difficulté pe ya ka pe. Ba tâche pe ezali pe na musala mususu pe o sali pe ba scripté ba sunyo na selon o esengela kite parce que client akokisaki ba posa na yeke ya monter compliqué ka pe biso pe ba côté wana ba complication ka yeke mais à part wana ma soki vraiment client mo respecter o ba ko ba zo libéra yo o ba sengi yo respecter so abila muka boye o beta maboko ba misa so ko beti o fungoli o to ko zwa wana pe linya mais maître on dirait comme si misala na temple no ya ka mingi ya mbongo ouais justement mon ina mokili o nyonso ato baluki ato lobelukeli omo bolosoma mutu koluka mbongo kozala na fona omona mokie ekobotelo mpe mbongo okozala na nzungu nanga mpe boye abe nzungu ya boye mpe kozala nango mpe boye na pesi yo mpe okende na ndako nango mpe selon ba spiritualité ba esprit ndenge baobibe yo oenda bimiselo mpe mbongo nango
Maître, au BTL qui surtout année mois passé, au BTL celui solo il y a ba député, il y a gouvernement Koutou au prophétisera pour le président Oyo tout ça parti béton qui est à cause de la caca. Donc tout le monde peut aller sans problème. Au peut c'est ce que non à coller kana tête mon boulot pour ça la matin et l'autre tout le monde peut aller qui na tête. Donc ce qui va passer de la big bonne téléphone il y a ça la mais le président dit ce côté je suis hâté donc tout ce comme ça la prendre le coup ya bakoko le so mboka bakoko le petit liboso wana te lobi kaka pasteur pour la bino bozaka oh pasteur wana nda prophétiser ki mais banganga pe balobaki ti banganga pe balobaki yango avant même l'élection ke akoleka na tete akoza bokonzi na tete bokomona mobule osaba te bana mboka bakovoter 100% te mona ki yango pe bon voilà eza to le temps en passant mais te tozo kisko na question na biso olobaki mangamba député olobaki mangamba ebele oh esalami mais si banango question na ngana otuna est-ce qu'il y a des députés oyo balekaki pe na temple na biso ndenge bisa bango bon otanga kombo te tozo ka confirmation sur bayaki pour la biso pe tongera mo le kumu esalama esalama c'est qui parce que il y a 7 députés au balekaki na concours oyo ya bango ya élection te concours pe ya temple parce que tant bango ça concours na bango kuna na sini biso pe concours ezalaki pe 7 députés na biso pe bakotisaki na 7 députés na biso nzambe bakoko alivaki biso 6 députés député moko bamalaise ekolelaki ye j'espère avoyageaki bamboka wana osala biso bingama saki baku malheureusement mes condoléances son excellence on le va autant en combo s'il vous plaît ah donc député ya bona député ya gouvernement na ya molili moko kufaki na este kuna bon personnel mais 6 oyo balekaki donc qui dit que ndenge tosalaki mission bayaki bazwaki ba solution ndenge bazwaki maître tobeteli solo ce porte-monnaie magique nzambe la porte-monnaie magique batebele bakomi basala porte-monnaie magique en fait nabandaki kosala porte-monnaie magique nasalaka su porte-monnaie magique parce que baesprit oyo balifaki ngai na année oyo azosala bila porte-monnaie du bonheur de porte-monnaie magique parce que baesprit oyo nazala wana temple bakopesaki porte-monnaie du bonheur ya magique ouais ya bonheur comment bapesa porte-monnaie du bonheur ouais porte-monnaie du bonheur bapesaka yango okoki kozala na financement na yango moko eloko moko ekotelaka yo oye na temple oye na eloko oyo bombaka financement na yo wana tosaleli yango bacérémonie parce que ekozala kobota à travers ya mbongo na oyo ozali na yango sikoyo donc je crois bien to se comprendre place wana porte-monnaie du bonheur il faut ozala na mwa cope moko boye osala eza te yo fanda noka boye olemba osaka rien oyo na porte-monnaie du bonheur obote yo na misi après ntango oya bapesi yo esali te olobi o nganga na nzoka aza koluka kisi yebaka kisi ebotaka kisi ebotaka mboko ndako ya nganga bayaka nango maboko pamba te eza ndenge mpe ndako na bino ya église bayaka nango maboko pamba te ntango obeti maboko mbala misato oyo kosenga bakoko bakopesa ye kasi yeba mpe bakoko kokamisila mpe bakoko na mwa pourcentage oyo kopesa po te ozala sauve na ntina omobi aza clair place wana olobi eloko moko na monaki maître mo bisana mpe miso baka bato belezako bango babaki basaka sikoyo nakende kuna basengi ngai $50 ezalaka na nini bayoni badroit oyo ifo kopesa ntango bakosenga droit na yoki olobi omoni aza lokuta asengi yesu mbongo ti eloko nyonso ata na église ntango ye ezalaka na ofrande mo bapesaka nani mpona paster asola na yo mpe bien ti donc eza ndenge moko na bango ya na bango faute na bango te bongo maître à part porte-monnaie du bonheur misala nini misusu apa bakosalisa bokoko ya banzete spirituellement misala nini osalaka lisusu à part porte-monnaie du bonheur naza na nzungu oyo babengi nzungu ya kalebas oyo nzungu oyo ezali kalebas ya mantuna nzungu oyo ekreaka bambongo mpe esalaka makambo ebele nzungu oyo pande boyongo na nzungu oyo mpe mbongo bobi boye nzungu bokele mbama mbongo ebele nzungu nde naza so na bie bota mbongo eboti mbongo nzungu so bibota mbongo ebota mbongo kande toza boye
ebota mambongo amebele kasi mbongo nzungu yo me maître nga bimona meso na bina ke yoto ndisa basaki melo na yisa kiti o mekela ka ndambwana maître balobaka moni kisi ebele bazwa na mambo bakisi bazoloba non sosali démonstration yango na don parce que batelema elia bato mosusu baolinga te kaya badémonstration maintenant azosalanga badémonstration kasi badémonstration ngai bato nyonso na chaîne na babiki nga linga bimona meso bato tout na chaîne babiki nga linga bimona meso nzungu aya nzambe ozolinga nzungu botelo mbongo olingi nzungu botelo mbongo mete ngai bimona tungono kendaka suna mbongo ya nzambe ebele na lela ba wera futela ndako nakenda na sac ya mbo sala mete nga na moni nzungu sala ndi mete nzungu nzungu ngai ngai basi on est bapesa biso nde engagement pote mbongo eya kwanza besi on est bapesa biso na engagement ke mbongo eya wana ote mai nanu monia anyeza eloti dunia kwa pesa mbongo ya nzambe mete moni kuna bakoko ndeza boye bazo dinga ba créer biso nde maka parce que yo lingi mbongo bakoko bapesa biso mbongo les mondes invisibles, les mondes invisibles, les mondes invisibles, les mondes astrales, les mondes astrales, les mondes invisibles, les mondes invisibles. Les mondes invisibles, les mondes invisibles, les mondes astrales, les mondes invisibles, les mondes astrales, les mondes invisibles. Les mondes invisibles, les mondes astrales, les mondes invisibles, les mondes astrales, les mondes invisibles, les mondes astrales. Bien tout, bien 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 bien tout. Bien bien tout, 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 bien bien tout. Bien bien tout, bien bien tout, bien bien tout, bien bien tout, bien bien tout. Listen bien tonto, listen bien tonto, listen bien tonto, listen bien tonto, listen bien tonto. Listen bien tonto, listen bien tonto, listen bien tonto, listen bien tonto, listen bien tonto. Merci, 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 merci le monde invisible, 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 merci le monde invisible. Bolimbisa na mubanga kuna na mona moto zuku ipela. Kotoyo. Sengimbongo, 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 sengimbongo. Sengimbongo, 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 sengimbongo. Bongo 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 botika boyko botika boy bongo 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 mete usenga kimbongo mete kimbongo mete sengimbongo mbongo za awa mete tika makambo boy mete mete kuna moto ekufa te koto mbongo elima mete ekoki nanu zela to stoppe nanu to stoppe no mete to stoppe na wosimba ngo mete 100 dollars ko moni bakoko bapelisi eza réaction o makambo esalami mete kiba moto atango moto esila mama mboko elimwe eza nde réaction bakoko basali pote makambo nyonso eza na kimenza mete nga boye na olala nzala te na olala nzala te se na pandika boye mbongo bisimbika tutu bisimbika tutu mbongo bili angai nzambi mbungu no muna mbo mninga na yo mete lelo pe na ozongo nzambi lelo ozongo te lelo pe pa na tipa moi yo etwa na nzambi tu wana ozwaka na kena na saki mobimba ko na saki so po lelo te sko ozwa na kena oyimbo yose na côté ça combien 840 000 de francs congolais 840 000 francs congolais tala libokia mona okena oma cameraman nga aobanga ngo lelo pesa ko bangi na okena ngo maître s'il vous plaît na obanga ndelo kwana na moza kana ya koloba maître ngaso mbongo bibida esisanga maloba pesa message na pesi no message bana Angola bana Afrique bana Poto bana Océanie bana Europe États-Unis so oui musique numéro na ngai ezali 243
89, 80, 85, 114. Pour nous, on a posé misala. Il nous a battu que ce monde on a posé un bon. Quelques ans, on a commencé à nous selfie, les autres nous sommes comme makasi. Quand tu as ngai, on a fait le misala. Mais d'ailleurs, le bano quand on a goûté bien au mambo boy. Les jeunes maîtres, ils sont toujours. Nawaza ngana ya kulubande na za. Vous avez un problème avec une salle, on a raté un thème. Défouler en haut. Partager en haut, on a une solution. Mais on a un boîte Gmail, on a IP, on a ah, maître. Est-ce que vous dites que yo on dit que on dit le seno sala keza ambo. Nzambe. Mon bako bassin, c'est bon au bako bassin. Batumbu bizinga moto. Omoni mbasi omoni kombo. Na kombo la bango. Oh. Mais kombo na tona mpanzi na lobby na bombe ne kombo la les prochaine émission kombo. Kombo nde makabo. Mais attention Kasangidi asala limero na kombo. Kasangidi mwana matadi. Kasangidi azame le côté. Oh. Kasangidi. Atondi sa mesa na mbongo kombo esanza mbongo. Kasangidi Kasangidi. Ti rien. Oh. Papa. Mona minutes oyo Kasangidi. Na ebita na poto wana zala stop ni osala. Si. C'est quoi pour osala. Ba jo oyo lo baka na ba TikTok et même tout monde bo ba je moi ça si maman à suivre non. Olandelo maleme na tu ba suka o soumettre tete longo na liste wana. Les anga les jeunes maîtres na obi na Congo central kuna longo na liste wana. Aïe, na ebite maître Kasangidi wala message et comme mais les jeunes maîtres aza problème na multé aza kanira kinete c'est bon mona aza toujours calme. Na comme na misuka mission na mais suka mission. Ngai ngabana kate mission na zombo na mission de pas eza teko aza quitté o bazongi saki yango. Na zo to no boy. Na zo to on est kotozo vimbi. Ota chapela kala kena mboko chapela. Na OK, na webonga maintenant aux journalistes ti. Yaka journaliste avec mission ya bakachete. Yaka journaliste bangangati okufa. Yo bilanda ndo kusamba. Ha. Na komi na suka mission mais avant na zonyo somboza na moi quelques billets. Na tata na pochi. Pona isanga bien makasi. Maître on a une essai. Na une essai. Dika wo to sun nenge to na sai. Pa, na je sais pas kaka we badino bana sima camera kuna bawazi na ba bundisa na suka. Dana misela ona push dali bela. Na komi na suka mission na ngana ebite maître Kasangi maître les jeunes maîtres au PC numéro na yo déjà. Ouais, numéro na na PC de sous qu'on a répété. Bandela ngoli si bien. Plus 243. Plus 243. 89. 80. 85. 114. En train d'afficher un peu na ce écran na ngawana. Benga les jeunes maîtres beaucoup na bino mbale bosola. Ngana za kanganga tenga na kala les journalistes. Pa na ebike bino ko déranger ngambingi. Soko zuete. Nde obengi ngai na konto yo epa na ye mais zwana ye moko boso la pa na boy na ngai ndikebe elora kona kufanya mama fudi mo bat basika ngai na komi na suka mission na pesi bambote ya trop et puis on peut bambote ouais na pesa no bambote te pesa bambote te bambote mkadibisha na bambote ba bebe la nga bebe la ina na pesi bambote tele mama mtima papa. Piso nezini susu profa maître diabo na piso bambote petit frère parler la pesi masana ngai nyao ya basatan ye mama na tida awa seke masana yenya wa basatan Glody Malema zena mo mai Glody Malema zena mai yo funa pesa wa bambote Isaac Malema bonne guérison. Bonne guérison. Oui, bambote na esuki wana nazana mingi ya kolobate na pesi bambote ya to esika ekirigo bana bitingo bila tout ekirigo vient nga Paul mwana pota tango pe na bosete ko ba la gazelle Edi Engende papa social la gazelle ya ngwana papa social et puis vie Eric Tola Mokonzi ben vient nga Prosper Bakine
tel père, tel fille, Chanel, les bakini. Binet Lonzo Kayo Yangoyo, Castabosete, Mingi, Naboki Voma, un volume s'appelle Mayafa, Glo, la monnaie épice, un vertige, dans les romans, ça va bien. Binet Lonzo Kayo Yangoyo, Naposete Gobon, Kimi, les sous-soumets, Naboba Komba, si ma combo n'a pas payé Kimi, volume Bissikoto Zali. Joyeux anniversaire, Patsa Beledou, Patsa Beledou de Nanyoyo. Joyeux anniversaire, Koto Zali. Naposete Gobon, famille et mon famille, on y a un moulimba. Pasteur Paul Malika Berger Etienne Moukou. Mali Libouele. Fight it. Sans préparer la révélation au Bimba Yangoana. Cassina le week-end. N'aboti Jonas Maza, Miranda Joseph Wewen Joye Yosike. J'ai Mosiboni. Benjamin Mosiboni. Christian Matissa. Aïe. Eli Manzaou. Yango Poutou. Eli Poutou Manzaou. Eli Poutou. La question beauté. Cassi dans le 8 de la mine Kamba. Monté Maya. Ciao. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edimo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Shakira Tiba. Oza mwana ngana bimisi. Soko timutu makasi. Na kokase yo ndenge zo kase baninga. Na yebi ata makamba ceinture oyo mo connaît chaque fois à la présent pour aza présent profiter aza pe la fédération bango ne ba pesa nga ceinture oyo ta champion du Congo siko ya mobali aza wapi c'est moi la reine chacun na coloniser 4 na minute o ata bobo ingai boyebi ke boko kate boko linga ko tuba changa na bino te pona ko beta bino mabe o nga siboliti o edimwe moto na ngenge o ba chenga na lipasa o nani ça bandeko chaque a mutetela nga na mutetela ti. Mais abi malgré si boliti anoko na ngana ko beta yi. Oh mais ça te to welela kaka ya mukonzi po biso na mboka na biso do ko mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba si boliti. Ah! La reine de Shakira et Yinde qui a koinda. Oh boy, nous voulons savoir avec un champion local Yonani dit. Je m'appelle Maboko Nzambe. Chaque jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Dit ah, no bela bango. Na beti bana miki ya bato ebele ba innocent ya bato. Bozo kache na no bimisi lobi boye ko na champion na la reine Shakira champion du Congo boche abunda na moka kache moka bimaki lobi. Aboto mateke bozo ko exposer bana bato. Mukona ba mtu na ring ezali na so loba na ebi ke gouverneur ya moka na biso totala bona l'émission bano ba changana bango moko akufa bo changana bato oyo bato wana mikemike dia na beti bango bo lukela ngane ti bato lokola ba Shagi akutu yo kozonga na cuisine po lambelaka bien olambelaka nani Misa Bendos donc olambelaka yo ona osala yo nasi na bunda na mwasi te mukolo wana ba histoire akache kotikala ke si boliti nasi akanaki mwasi wana obendenge nini. Champion du Congo, c'est Edingo. Vice champion du Congo, ezali Samson na Kananga. Nyoso batikali bayebe le Congo vote. Oya champion du Congo, c'est la reine Shakira Katelea. Ezali ceinture nanga na somba yango te, na senga yango te, na futela ngombongo te, ezali ceinture bachaka na mesa de déposer la reine Shakira ndabi maki. Donc na posa ya batu oyo bazala mbongo na mboka na biso batela nga komba na Edingwe moto na ngenge. Ya edi o biso to bengaka icône de la catch. Naza considérer bino na fierté nyonso ke na ko beta Edingwe salité. Shakira Tiba. Oza mwana ngana bimisi. Yo général yo na ozo banda lelo na yo basuna komba général te so na yo ki na oluko tina pale soki na lobi o na lobaka yo lingi osimba lisusu moto na kozikisa yo kokota na nzela na ngai te mpona ezoyinda tomatisi baeskalier ki Edingwe ayebaka ke atia ceinture yango ajete ozo kope ceinture fo kotia yango anje nayebi te soki adaye nango be poisa nango nini na minute ceinture oyo nga na yebi Edingwe wala nga na yebi na ngango te po Edingwe na ko beto mabe ngane na ko saki kola ngai dina icône ya catch. Si bon va décevoir ngabe na bomi catch pour fungula ya catch secret ya catch tu ezana ngai Yesu nani lobate